na boyi ko kende Luanda pona mona ki loin na ke kangama na confinement una na le sanga na Luanda mais il faut les gana tevo senga pardon so senga to kufa o mato kita nani wana bakati no lobeleti tete ngai na za héritier na otikelo te na otikelo te fona bimisolo maloba ya pouvoir héritier lekinga na vie ya bien tamu so ko kipe makambo na ote omona ke o kosele po kosela epe mambo ebele to banda otindo te ponga tina longo na finge héritier te bato tu baza bayebi nous style ningo zo talango wana ba okeli boso papa loba nzamba sungaka bango ba masa nanga agelo za grand chanteur ambulance luga vina nani luga vina o papa musique eza mbongo to longwe pa wata to ko beta makam ngana longwa kuto avant bango babondela nga ya zonga ponyo longwe ponyo longwe ngana lobi te na longwe pona moni nde to tambola bien te na longwe te yo bonga wa oh no bonga nde ni yo bisanga na bonga vision nga na omona ke na bonga wa te funa zonge pa chez bona bonga après bango ba yo longwa combien soki 9 après ba misu bazonga nga longwa déjà 2 ans va bango oko oza vie tant on a longwa ki na bana lomba bolam na yo mais yo leki batindela nga ba image yo lo bagi nzambe azala nzambe na ngazala nzambe lo même o vivre 2 ans te na se ya moyo yo nga no beto na kiste na nini ayo to ko to zwanga te pour malédiction ça cause ça ni l'essence fait alela ka te ya finga na finga wapi nozo lo baka ke bo binza père nanga te poza père ya musique père nanga o abimisanga na musique papa o abotanga na musique ya Congo eza fait rigola siko na lobate pona nganga na za animateur titulaire na bunda na ye o na koma teti etumba koma te to teti ya nini na bunda ta na shiki to te gite Nicodème te Makaouz te aulu te nini eza to na pale net ozalaka e mo ba ko suana ezalaka pe soki olandeli ko suana anaka bat babandanga. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. 2 univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonchier, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci aussi à Glody Diasuka et pourquoi pas Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable et mon partenaire. Merci à vous. Merci à toutes les belles nanas, Paris, Hollande, Australie et partout. Vous êtes en train de s'ouvrir cette émission avec Mathieu Bonchier, charge de la jeunesse congolaise. Merci à tout le monde, Bandeko, parce que l'autre solo là, Mathieu Bonchier face à Kunzardo, maire animateur de notre pays, jeune très responsable. On va parler avec lui. Merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires Arsène Toya. Merci à vous depuis Paris. Merci à Gelor Mavipi et pourquoi pas Francis Mavipi depuis Paris. Merci à Monique Kinke, Motema Yamati depuis Magistère. Donc Monique Kinke, merci à vous. Merci aussi à Nicoletta Ben, grande femme Nicoletta Ben,
femme très très responsable et pourquoi pas Grâce Beauté Paris, l'architecte par excellence de votre beauté, Grâce Beauté. Merci à vous, merci à Yani Walo, Nabo Sanité Bandeko Nyonso Batala émission. Merci à Pamela Mayala, la brésilienne depuis Brésil, et sans oublier Odilon Mampouya, mon vieux Jordi Samba. Merci beaucoup. Je suis avec Kunzardo, animateur de notre pays. Kunzardo, ça va? Ça va par la grâce. Bonjour Nayo, Mathieu, bonché. Moi, Salangaya, Yakala, Mikili. Donc, Mbote na batutu bozo la émission Oyo. Na butu ou na moi, donc, Mbote na bino, na linga bino trop. Animateur, Poulinto, donc, voilà. Santé Nen. Batu ba omona, yo pozo mona na bateau ba ota la biso pe bazo mona. Santé qui toko par la grâce, qui toko tozo vivre vraiment. Malgré le confinement, mais... Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis avec lui, Kunzardo. Merci à The Kingston Sono, des boss depuis Lyon, à Rotala Bisso, de Kingston Sono, les boss depuis Lyon. Merci à vous, mais Kunzardo, Moussala Eko Kenene n'est pas à faire rigoler. Donc, Moussala est bien. Mais biso tout au sanité actualité zamoko malade zamoko na monde eza coronavirus ndé est bloqué ba mamutu mukile telemi donc pour na maladie on a biso pe to telemi ba société telemi société na biso pe telemi moyen to répéter zate et tout ça tu vas mais retourne en Aïe, c'est bon. Izaki ni retourne yo bato ba bi ozaki sou pas faire été et l'Obama est belé makambo belé. Mais retour ezalaki difficile te ezalaki parler na ngai parler na ngai mais pona kozonga pe bon yo ebika esengaki o balingaki o pe baboyaki o ebika na société ndezalaka ezaka yo kolongo na chaîne o pe pozonga yana bato misusu yake ndaki asalaki boye okosalaki no pe eloko te ezaka ke temps epesaki na temps wana olongwa mais voilà mais lokola kolo orchestre aza papa atala pe mwana asala ne rien afinga te Mathieu Bonche yo yebi nga na banaki ko défendre juste état que patron et animation et jet set. Donc na banaki ko défendre juste kanangai côté na ngai ke ba obinisa viete via zobina te ndenge ngai nazalaka ko binisa papa po bato mesuso nakoki ko te na ko bongisa maloba ndenge nini ezala bongo. Donc bando longwa pas faire atikala père na bina te ba tango na binisa ba siki koko ba kibumbanda ba pavement ba ngobo eloko ezosala bango babunda kibombanda yo alelala wana pavement mama bakri ya bongo tinga na kendaki baya babosa na bango bien basala musala na bango bien mais ko beta ba mai eleka ya ngai nanu te bato baotala biso juste bongo bato misusu yo bika ndenge ezalelaka o te ya finga na finga wapi nazolobaka ke bobinisa père na nga te poza père ya miziki père na nga oyo abimisa nga na miziki papa oyo abota nga na miziki ya Congo eza fe rigola siko naloba te soki nalobi yo koteli yango nzoki mais yo lobi obinisaka mais okendaki pa héritier Watanabe to mona bato babina te bato babina boyo bita ti oloba biso ne nga Mathieu Bonche makambo oloba Mathieu Bonche makambo eza ni kwanga eza crit bino to boloba nga mais oloba ke Kunzardo kuna binisa te siko tango oloba makambo ngam na créer makambo ti eza na monde boy et vivaka biso nde makambo siko tango oloba mambo oloba ngo nande dis-moi par rapport à makambo eza crit eza cri au bino boloba ngo boye ba tena loba watande makambo mokonzi ne banzimbwe watande ba contrat mokonzi ne nyoso yaya watande mokonzi ya mouvement na ye biso nyoso to diembela eleko koma bato so yazo diembela ye eza ba langage na ngai na ya nango na musique parce que boye ba te ye omona te ya diembe ata ba journaliste bato tout na Kinshasa boloba ngo mais bobo sana ke ezala ki ba cri
tango yo ozoloba esimba te siko boolobela yango na vie ya bato nde tovivre boye na bapale na banini na basociété boolobanga mais bozolobaka esimba te pourquoi esimba te yo ti voilà merci pour mes relations na héritier watana betikala ndeni relation eza kitoko mutu na tembe na pesi mbote olongwa d'abord pourquoi ezali mpo na promotion ya plan mais plein bundaka yango moko etake naza spiritas naza na moto oyo nzambe alingaka nga mingi yango esalaki ke baplein beta nazalaki kombati nga azalaka kombati kaka mais vio atika nga nazala libre nazala oui naza mpe mutu bayaka mpe bayebisaki bamakambo mosusu mais ye moto atikaka nga quand même nazala moins à l'aise eza Jésus po ayebi ka lifanto na ngai ayebi comportement na ngai omoni bato misusu ngai lelo nakoma oyo nakoma bato bakoma oloba o nzala do teti nazala na nga teti te na défendaka toujours art na nga donc art na ngai soki namoni mutu wana azokoka te azosala boye te nango défendre yango nde bomona na teti nakoma teti mpo nabundaki na ingénieur mpo na défendre cause moko bo aodimine micro na nganga naza animateur titulaire nabunda na ye o nakoma teti etumba koma to teti ya nini nabunda ta na shiki to te gite Nicodème te Makaouz te aulu te nini eza to na parler net ozalaka e mo ba ko suana ezalaka pe soki olandeli ko suana anaka bat babandanga nga banda batu te mais ce que bato belé balobaki pe ko longwa no pas faire rigola ezaki ke obele moto comme liboma makambi belé par rapport à wana ba fano balingaro mingi oko expliquer bangoni par rapport à histoire o bato ba loba wana est-ce que zaka ya solo to ya lokuta siko mutu asimbaka kisi mutu o abelaka liboma soit asimba kisi soit famille na bango eza na genre bato maboma comprendre dans bongo na yeba muta créer problème wana te ata na famille na biso sko obelelaka ngo wat biso moko ta jeune bogar lo wanga boy na bien bon na ta propre bongo muta liboma koza bongo liboma ngo ezonga te matie bonche o eti na palais on a palais on a na palais si o eti na palais yo kutanga na palais na laver ti na sis na mingano oya obana oya ti na mama butu pona komi na lemba mikolo bana wati mama mbutu yo bananga na longwa kipe excuse et pas faire rigola bana wana mama mbutu bana okuta ba okanga nga basinga batu baloba nzamba limbisa bino mais bwana mikolo te na vie bana mikolo te zaka banani na vie te na yebi pe bango te mais na moni mutu mo ko mo beta nango sete ya lobi ya bana memanga côté bato mabomo bazala ni SNPP ya bando memanga grand frère nanga te Alente fiston te Kotite Charlie te Tarzan te yo ba grand frère nanga to apene bele biso ba bota biso 24 père na biso bala 3 momi 24 est-ce que to na mi ba le bele na bana na biso netinga sko bana nga ba mike Ephraim Manassé na Gelsing ba mike yo siko to watko na nga nde nazabona na bakoko ba memanga te yo vie moko bokomone paka yo loba obanda iko memanga grand frère na ngai siko o abetiaki biso concert na New Style azoi cop mobo ya matanga ya honorable mobo to kena obeta do ya tiki nga atikeli yo charge na pesi yo 200 na vie bato misu batusha ba untenga na ze héritier te o longwa ke pa na ye na olobela mina paka petit nanga mobo etoza na ekomone paka olobela ye na pesi yo 200 na vie bato misu batusha bango te baza élu de Dieu so tali parcours nango comprendre que garçon azé li bato belé to banana bango ba animateur ba série na biso na 5e génération basila menga na zalaka bato tout basepela nanga pona garçon mona poli na sala ba émission nanga na défendre toujours art nanga tango yozo ya o sali comme nanga ke nga na belanga liboma nzambe wana nzambe nanga aolanda yo aomuna yo soko o vivre na mokilo se nga na mutu te yo okoselaki nga po bato bandimo
mais ngai na oyebisa nzambe na nga amona yo 2 ans ezebele ane obo kontango bon tant musu banana bandolo ba mamboyo ezwi biso inane te awsa tant musu inane na ndambo pour à vivre na se ya moi oyo oh zapi la parole mon fond tinga nazo biso nga na sola masolo ezala juste nga neto sola ba pesinga lelo raison na loba yepe wana banda ya oluka nga zonga yo bonga awa na mouvement oyo ya wata na bonga après nga balongwa ikombia na boyi ko kende Luanda pona mona ki loin na ke kangama na confinement una na lesa nga na Luanda omoni faut ba atala ke mutu wana comment na bino pe bo beta ke simbaki comment to zalanga na ye avant ba événement mambutu na luka na convaincre ye mais ye o ya salara et pesa ke toujours raison noko oza vie tant na longwaki na manolo babolam na yo mais yo leki batindela nga ba image yo lo bagi nzambe azala nzambe na ngazala nzambe lo même o vivre 2 ans te na se ya moyo yo nga no beto na kiste na nini ayo to koto ozwanga te pour malédiction sa cause ça ni l'essence de fait o eza na cause nde mutu asala ni adayaka nga na yebisi yo kabo nga na problème na ote na finga yo te na tika lo sala nini te mais so senginga ka pardon ata na kuzu na olimbiso mais il faut les gana tevo senga pardon so senga to kufa o mato kita nani wana bakati non lobelete. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. 2 univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre sein. Nga na lobelara ye muta leki alobi ke faire a rejoindre charge wana ya komemaka ngai sen pepe ye abibongo on dirait bato bayina ye wana za kiol bobebisa jibe ya lela na nzembo apanzakanga sango na beli liboma olingi vina ngai beba nani akosunga bana na ngai Manase Ephraim Gelsing yo mto osunga bango paka na osola na yo nzamba lola otalanga komisa 2 ans na moyo mokili oyo moyo ezobeta ngai yawo e yo komisa ngo 2 ans to monana nga na boyi na luko na bambasu na luko na banini po ezwa na ngoyo ngape ata yo lukinga ezwa nga te po yo nde muto bandinga nga na bandio na rien na longwe mouvement na bino na moni ke mouvement o eza na mbongo te ezo marcher te na zonge pas faire te yo memanga poto mkoni okese na yo to okese na biso to koma to sangisaka ba instrument to luaka ba instrument na zonga te na zonga okomi okendo finganga ofinganga nga kutu tango na longwe na oloba bien po na bino ayo lekyo bani ko finganga ofingeli ngani yo siko lingi bana nga ba vivre te baza la ba malheureux nga naza papa ya bana so yo za papa ya bana te na yebite nga naza papa ya bana na bota bana ba vivre na nga nde na bimi bona yo sale mission pour na okende na luki bat na nga na créer ba cop na nga bana nga balie bata na besoin $50 $100. Voilà, na boka ba Freddy Lyonze, na boka ba héritier Mbangi, na boka ba tout ebele et tout ça. Yo siko ozoya, oleka na TV, te ngai na za héritier te na otikelo te. Na otikelo te fona bimisolo maloba ya pouvoir. Yo siko yo bimiselanga. Nga na pesio, loka une année déjà comme na ngombe na kati 2 ans.
yo vivre na se ya moi. C'est vraiment fort. Voilà, c'est vraiment fort, mesdames et messieurs. Donc, merci beaucoup. Merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Combo Narotanga, trop Arsène Toya. Merci à vous. Et Nabo Sanité, Jordi Samba, les procureurs. Merci à Donna Monica et bon anniversaire à vous. DJ Ken depuis Luanda, mon ami, depuis Paris. Merci à vous, sans oublier BBC Makengo, donc Bibiche Makengo. Merci à Tabita Mbongo depuis Paris. Merci à Elodie Fefe, Elodie et Fefe. Merci à vous, grande dame, Elodie et Fefe. Respect à vous. Kunzardo, sikoyo générique na bino simba kite nene ya nusi. Mais yangot. Yango na lo ba mambongo yango. Simba kite poni po yo bwaka ki makasi bolaka ki bisoto longwe pa wata to beta makambo. Ngana longwa kuto avant bango. Bayape babondela bayape babondela nga ya zonga poni olongwe. Poni olongwe ngana lobite na longwe pona moni nde to tambola bien te. Na longo te yo bongawa. Oh, no bonga nde ni yo bisanga na bonga vision nga na omona ke na bonga wa te. Funa zonge pa Jésus pona bonga. Après bango ba yo longwa combien? Soki 9. Après ba misu bazonga. Nga longwa déjà 2 ans va bango. Sur la bourse sanitaire. C'est un Tunis générique et Simba te pourquoi? Tant on a longwa qui après bango pe baye olongwa ti. Bobeti générique. Toye obeta générique. Te nazo kende toye obeta générique. Générique biso tout ba piaké. Producteur azate. Yebisanga générique ebeta ndenge na te za bien. Faut bo futela ngombongo elenga na TV. Yebisanga sigo ba ndeko na ngai. Nazonga te. Nazongo komo kosela nga mambo ojiba silikela yembela ngoti na nzembo. Ngafuna loba no boye. Oh, papa chéri, na pesi mbote mon vieux. Les seuls leaders bakosela leader a munene. Onga na petit na ye ya musika. Na charge d'animation ya mboka. C'est que naza étoile. Mais na pesi yo kaka ngai na pesi justice nzambe esalela yo. Okoluka basala nzambe tu boyebi soko koselaka garçon moko boye makambo. Nga ze bwata te nde na olobelo. Nana bana nga héritier lekinga na vie ya bien. Tamuso ko occupé makambo na hotel omona ke okosele po kosela epi mambo ebele. Oh, ya bien pe ya malamu pe oyo lobe ezali. Mais ebele po kosela e. Biso banda otindo ta ponga tina longo na finga héritier te bato tu baza bayebi. Et tout ça, allez yo, au légui na tevo lobelanga likamomo bato bazwango ya vrai. Te, ngana héritier te na otiko lekate pour na bana. Na bana. Nicolas Taben depuis Paris, donc Nicolas Taben, grande dame, merci à vous. Mettons sur tate poto ana mbongo te. Le roi toi na mbongo te esenga ba promotion, le roi esenga ba promotion, biso toi na ngote comment to le bensema. Yebisa ngai. Ebisanga papa na kana vie à nous style ningo zotala ngo wala ba okeli boso. Papa. Lo banzamba sungara bango ba masa na agelo za grand chanteur. Ambulance luga vina. Nani luga vina o papa musique za mbongo. Musique za mbongo. Faut bo répéter na mbongo. Ngamo $15 na ngamo $20 na bomito 5 tinta ni to le ensema pour na répéter. Voilà, mesdames et messieurs, on est presque à la fin maintenant sur l'actualité chez Ferrigo là-bas. Crie Bimisu Yamakasi Mikolo. Yamabe. Soda Bunda Tongosa. Toyo Kangona, no c'est ça. Il y a Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko. Kando Maboko Bank ya rotala biso. Bokoto. Il y a Laurent Sokoko. Te soda Bunda Tongosa. Baïba ke soda na bitumba Bunda Tongosa. Likolote na chete soda na guerre beta likolote. Abeta akana nzoto kidi abuma fa aboma tongosa abunda tongosa po alonga donc tozana ba biloko ebele tozana ba nyangara tozana ba nyangara yagola kotika ngana bondo te kotika ngana movenda te tika ngana nya mwende naza bona na kanda moyena bwaka ezati donc zonga no pepa Ferrigo la yo mozo sepela nango na sepela te mbate mati lisusu mbate kitaka kosanga na obeta pa Jésus Mbatati, mbate mati, libanga je mati. Pour ekitaki. Ekitate. Pour beaucoup na new style au bénéficier ni. Oh.
o bénéficier nini et puis héritier libanga ezalaki tant na yaki na vanda na palais moi 10 mois après tant na zongi libanga zongi na longo et puis héritier libanga kiti tant na yé pas Jésus malgré confinement mais on a Freddy Lionzaki a Tchelinga Boutika pe koko sabiso bozu pe bale western esala na mikili bo banga na binoka c'est Pélices ko ba fa no nyonso balingaka yo donc o ba otala biso et Grâce Beauté Paris l'architecte par excellence de votre beauté Grâce Beauté, merci à vous, merci à toutes les belles nanas, merci à Arsène Toya les jeunes millionnaires, mon ami Gelor et ma VIP Francis ma VIP, merci à vous, merci à tout le monde au balingaka Mathieu Bonche avec votre émission PC la plus plus, ça c'est pour vous. Signé Kunzardo, meilleur animateur de notre pays. Tous les cas. Eloko sala bango babunda kibombanda Jésus denia zalela ngobo. Dans linga kuna bo ba cria sikate. Mwane bloqué ayi itebe wo. Plazaville na Kinshasa ye bango manga dizanga na itebe sikikoko basa kitoko bazalia wa mibali kitoko ba Mathieu Bonche. À côté. Donc voilà, il y a Laurent Sokoko. Idole no pe zara c'est Léo. Te Kalouch, c'est Léo pe, c'est Léo ndaza muto na lata mingi na idée na propre. Il marque facilement pourquoi? Parce que ça vient oyo bon grâce na ye batu ba comparanga na ye. Ba memanga ole ba memanga na ba animateur à génération na nga ba memanga ba mo yo boka loka c'est Léo. Misu yo leki na bisa bango Afrika anabite kolega ye eza yo ngana no na obose po ya bosa ba ebobo ngaya yo mona ngani aya mono gere mono vutu kidi ay kole ya komeba sele ba mama sele aba na ba biloko bele siko ngana ye oui na ye bime il faut na bosser so ina leki wana yo mengana no fona bosser donc ba tutu kaluj gutu kala tanda on a bana oboaka nanu ba no bisa kende BCBG tout ça donc voilà ba tutu balinga général amboka premier soin bato ba kufi pe ya sonam nzamba za na bino na coronavirus bo raté premier soin générique yo album mo kunzado il fallait buaka bino boyo kame nzamba permettre bodaye toujours kabolama ona bato bakufeli o bakufi na corona bato pe bakufeli to kabolama ona bino donc premier soin zoya générique wana Mathieu Wakia te na nanu na boaka boeti na boaka na énergie na pouvoir na masolo na tout plus 243 89 71 29 373 Bera de Prince des Amunda na ebi koza na ba côté wana ma toza ozana mutema ya dadangwa bana vie na ngai ya bokila ya lokondo ya kati pena ya buala ya systématique vena ngai chukelo mboto bokulaka Warape Komboyo Axel Toya les jeunes millionnaires. Axel Toya les jeunes millionnaires. Axel Toya les jeunes millionnaires donc et tumbaye yo batutu balingaka général ya mboka mukonzi ya bambeku na bosanité Freddy Lionze dadi mavungu vungule masana ngai nani oyo lelaki bon voilà quoi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, ça est fini. Merci à Josué Diasuka derrière la caméra. Merci à Glody Diasuka et pourquoi pas mon DG perso Tracy Melenga Pro, la même magique. Merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Alfred Adimisaka. Merci à vous. Merci à Maman et Fondation Anna Luboloko, Claver Assurance, tout assuré massivement. Merci à tout le monde parce que l'émission PC là, c'est toujours pour des jeunes et pourquoi pas pour Maman tout au Baïda Abisso, Maman Nebien, Bépi Paris, Fondation Sandra aussi. Et merci aussi à mon ami Jordan Moudiji qui est donc merci à vous. Genre mes collègues comme ça comme c'est la mutuma comme na TV. Faut le qu'on a ndenga systématique. Systématique suni. Quand systématique it pour battre belé aux manquer battre na TV on a dimension mutute ozaka boete faut ba luka faut battre misu ba daira net na mamboy o daye nango
okei otiki mokili nzambe bato oleki na TV para ya batu okomi na TV kofinga yo ndike camarade na yo ono banani te na olobaka na batu tu para ya batu nini ya batu pona musique pona succès mokie po batu batala yo ozano pe musicien te okomi kofinga bapara ya muto bato azana bana na ye alesaka bango mambo fo tokoma bongo tolakelanaka mabe. Oh oui, eza mama miziki te mambo miziki bato babomana nango na ba États-Unis babetana nango ba arme ta kasi état de droit bosilika na état de droit même na gwa ezali état de droit muto asalinga mabe na lekeli ye na lobeli ye nga nasali yo mabe te olekela ngo zoloba mambo exista te na vie nanga. Donc voilà, na États-Unis bato babetana nango ba arme bou babomi yo pona musique. Merci. Merci à Fifi Bolili, merci à Patricia Chungu, mon ami, et sans oublier Alfred Dadi Misaka. Merci à Deborah Bofando, Yamatou Idol, et merci aussi à mon vieux Landou Mouzinga, mon Konzaren, ya Merli Lupous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.